tosalaka attention na vie batu nyonso tutende bandimaka bamela bango biloko mutu so omeli eloko atiki mususu akomela te omelie aboyi mwana mobali oyo akufi babomie muke abandaki kopola muke ti bazwi monimo na ye batie yango na kati ya njoko na kati ya elephant soki elephant akufi ye pe akufa epesi pasi azalaki bongo Kadhafi akufi liwa ya somo likolo ya 800 litres ya essence yango liso tokobetela yo lelo makambo ya enlèvement oyo ekomi kozwa ampleur na République démocratique du Congo mobimba ezali kokipe sute mineur oyo na kombo ya Jérémie ye azali bongo mwana Kikwit ba enlevé na Kikwit ba ko se retrouver na Kinshasa abiki ndenge nini nzamba azalaki na ye mama wa Yesu boko tete ko kila sabiso ba venir ko ko pesa ka payer abiso mama ko to koti bando yana biso to bando yanzela mabele ba kuma me biso sko kota point si ba biso point ko biso ko la katikati nzela mama ko bakoma beta biso bando beta bakamana ngai nga tele bona sima mungela na mokwana oli bumunena anyo ba bisanga loboko ya ba bisinga loboko na kangi mala moko yana mbaja yana ba beta ngo kofa ya ba tinga de makofi kwa msusu yana koti ngo ba manzaka ya koti ngo manzaka bando ganga balati biso bando babilambanye Claude Machala cadre ya PPRD bango bavandi niete après inauguration et usine ya montage ya bis Mercedes alobi eza grande chose te to ça la publicité parce que ba usine ya montage déjà ça partout dans Kinshasa aboyi makambo na Claude Machala. Les usines d'assemblage de véhicules, il y en a tout plein en Djili. Ici à Kin? Oui, il y en a tout plein en Djili. La plupart des voitures que tu bozo monde tambola oyo. Mingerason na ba pièces d'origine te. Les lieux comment moutazan épave à coopérer moteur ya ba Nigeria ba adapter ba amortisseur boye car peso boule. Non mais là on fait du bricolage ici, c'est des bus. Non, c'est un assemblage. Nous ne minimisons rien les usines parce que j'ai vu des gens non moni 18 ans à Kabila à ta usine il y a assemblage le gata ya capote ba tige coton te ba mais ba atelier à montage ba cercueil ezali awa tozo katang ya ko expliquer ba na biso Afrique ezali nini totika te bazala tromper na ba occidentaux landa oyo. Dites la vérité à vos enfants. Dites-leur la vérité, que le Père Noël n'existe pas, que Satan n'a pas de couleur spécifique. Dites-leur que chaque race a ses ancêtres et sa propre sphère spirituelle. Dites-leur que nos rites ne sont pas de la sorcellerie. Dites-leur que tout a commencé en Égypte. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana.
Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tubozwani. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo. Radio lokole masolo et pa wapi to beta ka masolo ya makambo tali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala. Ozona biso za États-Unis d'Amérique, ozaina na Australie, ozaina na Kuala Lumpur, ozaina na Europe, ozaina na Afrique, na Angola, na Dubaï, partout aussi kozali. Merci na confiance pe fidélité. Oya ebingai, merci mingi na gratitude o ebingai te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Na sengi na yo soki okoti la grand liboso o like vidéo et puis o partager bande ko ebele batala kabiso baniko s'abonner te. Oui, je ne condamne pas. Donc sengi na yo kaka please o s'abonner. Soki ebne ko s'abonner te benga yaya benga bana bakola ka ndenge o s'abonner. J'attends mingi batala la télévision mais pour s'abonner à téléphone ça ka passi. Lukatan yaya o s'abonner yebisa maman a s'abonner pour papa Fiston to beta ka masolo oyo et soko la musabe esprit ezali émission ya éveil à conscience. Merci na considération oyo botale ko pesa biso na epai na ba bino. Voilà, Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, Ezawana Takabona Bosebelisa, Biso, Nangana Bino, Toza et on est ensemble, il n'y a pas de souci. Likambo ya enlèvement oyo badi kozwa en plein na République démocratique du Congo mobimba to la bino commerce ba enlever bat na Lubumbashi to na Kinshasa ba kondi ba ekosala effort pona makambo oyo si la ba ko ba multiplier ba effort pona en tout cas kimia ezonga lokola zaka tanga Mobutu mwana oyo na kombo ya Jérémie ye ba enlevaki ye na Kikwit mwana Kikwit pona nini ezalaki na mundele moko azalaki wana mundele wana azalaki wana libu munene boye na baya moko boye babale ko tuna bango nzela bakoti wana mutuka ba se retrouver ba komi quelque part ye akima ki kokima amatibis akayet dokola osonga Kikwit nzoka ko mbona Kinshasa landa mwana oyo ndenga le ko expliquer mwana sepele po azali clever azali clair courageux bana boye tout ça besoin bango pona ba dénoncer makambi ya boye landa moi la biso Jérémie pardon ndenga ko expliquer ndenge ba l'évacuer. Tonton comment on est? Comment on a Jérémie ya classe 9 Mombo ma puku Jérémie ouju wapi? Kikwit okumila kisasa ndenge ni? Baleva kibiso et pas papa mobo
na mundele moko na kati awa biso tobimi akwa toya na nzela tomoni 4 jeunes garçons na kati ya mutuka na mundele moko ya libumu monene na babengi biso babi bana boyebi banzela baveni koto biso tondimi bamoko bayesi biso bokokota te bokelakisa biso baveni koto bonapesaka toyebi awa biso mamoko tokoti tobandi oyana biso tobandi oya nzela mabele bakoma omema biso siko kota point ti babimisi biso na point tokomi siko na katikati ya nzela mamoko bakoma obeta biso babandi obeta bakamara na ngai nanga atali bona nsima mundele ana moko wana oyo libumunenana anyo balusanga loboko eka balusinga loboko na gani mbala moko yana mobali yana bandi obetanga makofi eka betinga de makofi wa mosusu yana kotisinga ba manzaka eka kotisinga manzaka aya bandi oganga balati biso siko bandi oyo babilamba nyongi bayana biso ka bongo toolela na kati ya motuka sitokomina mboka moko yana moko mutu na bangwana moko bakumina ana abi te bozelanga na kesuba ebangondi bakiti akesulaje kwa moko ngai yangwana ate akatiki po atikwelele angwana nga azaki manzela na bimi na ndenga se na balonguma lokwa moyibi tina bimi na kini na koti zamba tina kenda komona na kwadomo bwe bolela zandali ana abatongo na musiko na muni transport eya bwenga na kasaruka nzela kuzonga kuti ya mwana angwande na kota transport na tina kenda komona na ana bandio ya tina kokutana na pamisho aya kutana pamisho ya mwazaki ma amemanga na la polisi baisa biso toto malilo Sur la transport kota ki ofele ou bien ofutaki mbongo ofele oyebisaki bango yeliko komelaki yo mpo bamemo na transport ofele na transport ofele kombo papa na bino nani Edouard nani loboko mo mobimba papa nani Edouard Lumbombo Masaka kombo ya mama na bino nani kombo mama na biso Françoise nani Françoise Masaka Françoise Masaka bango nyonso bavandi wapi na Kikwiti Kikwiti explike na mikote na bino eza kote nini eza na Kazamba Kikwiti na Kazamba yoza na classe nini 5e obimaki na classe ezaki na ekole nini natanga na Kabwa na Kabwa na Kikwiti D na Kikwiti D oza na classe nini eza 5e kombo maître na bino nani molakisi na bino kombo na nani kombo molakisi na bino mpe Jérémie kombo ya directeur na bino kombo ya directeur na biso Gloire aza mon père ya catholique na paroisse nini na paroisse Saint-Pierre ya Kikwiti biro wana nde moto aza directeur na bino ya école ezalaki depuis journée vendredi la semaine passée oui lelo toza lelo le 8 donc lelo le 7 vendredi ezalaki le 3 les deux vendredi ezalaki ba heure nini ba 16h ba 16h yo tangaka na ntongo to na après midi natanga na après midi oza na baleki no mpe na ekole wana otanga baleki nanga mpe bazali batangaka mpe na ekole wana donc bango bazongaki ndako bango bazala tuka ntongo nasikoni na tuka midi papa mpe asalaka nini asalaka na parti politique na parti politique parti komo nango nini komo nango EPSP parti politique komo nango EPSP na Kikwiti azalaka nani kuna aza na fonction nini na parti politique oyebi oyebi te donc lelo déjà toza le 7 juin pratiquement ça fait combien de jours oza libanda 5 jours déjà osali na balabala est-ce que oliaka olia nango baneleki kaka lobi banda balevaki oliaki kaka lobi soki papa micho amonaki yo na balabala obandaki kolela ou bien ezelaki ndenge nini nazalaki nde mawamawa nde naalela mamoko ya na mbukusa zunga tiaki memanga ipapa amisho ayebisi ngai ozelanga nakenda ndako nazoya omwana bakenda tika na suseti babi te bali bakenda komi mama pamisho akenda chikomi bonete babi bakenda nga parke parke yangwana ezoti bakendaki kuna akote kuna bayebisi biso bayetozonga delo ok ça va tozotya
vidéo na réseaux sociaux bandeko baza na kikwit oyo bakoyeba koidentifie papa na bino bayeba koza na bomoi kasi baninga na yo oyebi bakomo na bango nani Boula, Elonga, Obed, Jacques. Bango nyonso nde bakei yo nde okimaki na yo. Merci courage oza mwana mobali nzambe ayebi ndenge akopiniri bango tolandi. Tolasaki bino awa comment est-ce que président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ndenge auté ko inaugurer usine ya assemblage ba bis Mercedes na limité 12e rue balobi o usine wana et ko embaucher à peu près 500 personnes. Quelque chose à encourager, mais bande ko ya PPRD au ban opposition sikabwe ba boy yango au travers mwana mboka close machallah ozaki bayamba ki na émission de Konabiso no à la balkanisation ya mwana mboka Jean-Pierre a boy makambo wana abi même ba catch ba ensemble rango na Kinshasa et ils na ensemble ils a grave pour la bango. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Tout ça les gars makambo politique. Landa Claude machallah. Les usines d'assemblage de véhicules, il y en a tout plein en Djili. Ici à Kin? Oui, il y en a tout plein. La plupart des voitures que tu as de Tambola, migration de pièces d'origine. Les lieux comment Moutouazan épave à coopérer moteur, il y a des Nigériens, adapter amortisseur, non mais là on fait du bricolage ici, c'est des bus. Non, c'est un assemblage. Nous ne minimisons rien. Les usines, parce que j'ai vu des gens, non, Moni, 18 ans à Kabila. À ta usine, il y a assemblage, il y a le capote. Il y a tige coton, mais atelier à montage, il y a cercueil, il y a usine, il y a fabrication, il y a au pire, il y a belé. Vous en avez la publicité, Swista, Pani, Eden, ce sont des usines. Vous en avez usine, il y a makambo belé. Il y a makambo belé. Il y a makambo cercueil. Les lots cercueil basé le côté il y a Massina, mais ils sont différents dans cercueil ou aux États-Unis ou je ne sais où. Mais est-ce qu'il faudrait qu'à chaque fois qu'un privé veut lancer quelque chose, nécessairement il faut que les chefs soient là? Mais ça signifie que le climat des affaires est assaini, c'est bon, ça attire les investisseurs. Ça c'est relatif. Tant qu'on y est. Mais un des instruments les plus utilisés en matière de transport public, qui est la moto. Mais usine, il y a montage à la moto. Les motos qui viennent d'ailleurs en pièces détachées. Mais voilà, donc, le réseau SEDEC. On a une usine à montage à pick-up Chevrolet. On a une General Motors vers Massina. On a une usine à fabrication à batterie. Juste à côté, à marché de la liberté. Donc, c'est une bonne chose qu'un homme d'affaires puisse mettre autant de moyens, mais il ne faudrait pas que cela paraisse comme quelque chose d'abradacabra, puisque, à propos de l'assemblage, ma mère Nabiso, Bassi Nabiso, Basser Nabiso, chaque jour ici, Bassa l'assemblage. Donc, mais comment on lit à mitraille? Moi, c'est que na wenza sombi, Kingo Kotoyo, Mupende Kotoyo, Mukongo Kotoyo, Nzungu Ebimi lokola usine assemblage. Donc, le Mingazo. Transco sur Transco. Transco, tu vivais quand déjà assemblage. Bien avant que tu y a mis tout, déjà damage. Donc, on a donc. Et là, c'est que ça, au moins. Ça va donner 500. Au moins, ça va générer 500 emplois. J'espère. Parce que les chiffres ronds, souvent, généralement, sont des chiffres menteurs. Ozoka, les chiffres ronds. 500 morts. 600 trucs. 1000 écoles construites. Souvent, ce sont des chiffres menteurs. Bande ko yepo ani Afrique eza atu na sima to so avancer te wa avis personnel na nga propre na ngai oui na joindre idée ya batu oyo te menga na zaki na makasa bana kala. Nous devons enseigner à nos enfants notre vraie culture. Tangu ba papa la biso bazalaki ba koko la biso bazalaki on vivait normalement. Organisation nyo surtout au monde rapa mindele organigramme on en avait tout ça qui na nyo surtout ya omo kilebale okende très bien. Tangu mundele yaki a boma biso nyo surtout a inculquer biso oyaye. Ba la biso que non ba ancêtre na biso ba ko ba ndoki non. Ba tangi sa biso lelo Égypte ba pharaon bazalaki batu ba mindele non pharaon bazalaki mutu mwindu tala reçu oyo. Ndenge ya misi yango ya ba vérité ba de ko muke ngana senga toujours na ba
dans l'école africaine en général, particulièrement surtout dans le Congo, va changer le système d'éducation. Oh, il y a la géographie d'abord, il y a Congo. Oye ba mboko lokola ba minembwe na ndenga mabete ngala yebi minembwe na ndenga kimukolo to bagero ebandi ba mboka ebele toyebaki yango te baba na ko bomba yango esika ba minere sa poto yeba ka mboka na biso te tangisa ka bana recherche auto sala ngo soko ba changer système d'éducation ya mboka na biso ndenge to mona ba mboka lokola Afrique du Sud. Géographie d'abord c'est l'Afrique du Sud. Yango wana ba Rwanda ba koti ba kamwa ba tangisa ba bango ke biso to so ba bena bango yaya to changer système d'éducation la monsieur Tony Mwaba ministre EPST to banda yango kota no ba parlementaire bokota motion tala ba motion oyo e ko benda quelque chose na mboka na biso to changer système d'éducation wana to changer système wana mwana ninga sala sujet moko boye pesa sujet wana atanga yango tina shuka ezate ke accumulation belé mto mwana ezali ko beba tangisa mwana culture ba tangisa biso ke non soki mo et comme virtuel et pas la biso soki omoni mukolo moko boye azandoki o mutu ba kufu na famille kokolo bango ndoki nzoka soki mutu akola sagesse ezo bakisama te na sepel na richi oyo on a une partager on la bino bolandango. Dites-leur de ne pas haïr les autres lorsqu'ils découvriront la vérité d'une histoire falsifiée, mais de pardonner. Il est important de dire la vérité à nos enfants, car c'est le seul moyen de renverser la domination psychologique des autres races sur la nôtre. Expliquez-leur que notre couleur de peau n'est pas une malédiction de Cham. 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Mouteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalo Bokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bana nyonstu ya Mada City, Cape Town, Johannesburg, yaya, yo o raté, na raté. Kaka na soirée wana Mi José restaurant Mi José ekofungula bongo officiellement bandeko boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City yaya nga nazanga te to kutana na soirée Lupanda yaya musique ya gogo musique ya indépendance cha à l'occasion Trezeguet Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Théo Mouteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Théo Mouteba yaya il faut kaka osala poyo moko o vivre yango musique ya gogo ba musicien ba kozala AS Atari ya kozala Montana ya kozala Basho ya kozala Fere ya kozala Soda ya kozala Bougie ya kozala Yichi ya kozala Trae ya kozala bakomatisa putulu na rumba congolaise boya to sepela lipanda indépendance to zuyango yaya nazanga te bandeko adresse numéro 90 Victoria Street Perro Central tokutana na saluana papa toko sepela indépendance ya Congo ozanga nazanga te le 30 juin à partir de 17h yaya Ngana kozala yo ozanga nazanga te animation culturelle Fiston Pelende de la radio locale mais aussi Corsi Mangaribi Tibi bangonde bako anime soirée wana yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street nazanga te yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Yaya to kobete la osika bo lisolo to ko umela mingi te lisolo oyo na ibi benga bandeko nyonso tu basaka ba escro bakota kota bandeko escro ebeke ndeko moko a escro kayo lo komoko songolo abimara yanki tindela lien mission o tindela lien to beta ka basolo ola saka bino pona ko nuire batu te me pona ko sunga kaka esika ndeko akwei
pona yo okoya te esika pe ndeko alongaki pona yo pe olonga te c'est que bien yaya tout ça ba j'aime tout ça ka ba j'aime mingi na émission pona ko préserver ko sauvegarder ba émission oya biso parce que ba dongola biso ba ko linga te ba émission ya boye ezala ba ko luka ba problème na YouTube par-ci par-là alors pona émission na biso continue ko exister ce que koti et le ko ali boso ko boso la te ya j'aime ça la ngo difficulté mo ni liboko sala ka boye wana finalement gratuit yango wana j'aime to chaka ba j'aime et puis to partager bandeko yaya tinda ba lien et pas bandeko omela batu mbongo yo muto mesina komela batu mbongo yo mutu osaka gangster tango yeko senga mutu nyongo adefisa yo tango to bosa bosa na projet bona histoire moko songolo na mutu coopération omi kitisi lokola mwana malamu metango kozolo kwa ngo besoin obimisi maseke okimi tala yoka histoire ndeko o akufa kindengeni akomi ko kufa en pièce par pièce tiba juye ba kosi na kata éléphant liwa na epesi passe bandeko ndeko apesi lisolo oyo ay papa fiston ezalaki na 1990 c'est combien 1990 voilà na 1990 ezalaki bongo na commune ya Kinshasa tata mwasi na ngai abalaki mobali moko songolo babande kofana na commune ya Kinshasa lisolo bandi bandeko tokotanga kombo te mais nde tokobetela histoire oyo oko comprendre papa fiston tata mwasi na biso abalaki mobali moko na commune ya Kinshasa alors mobali wana oyo tata mwasi na biso abalaki azalaki na baleki na ye mibale c'est-à-dire bazalaki misatu papa na bango na mama na bango bakufa ka ndenge nini yaya ba famille stoke na kobala il faut tout dans histoire ya famille pour que les alaka fa mutu abala bakotuna papa na yo nani benga mwasi no ya papa na yo nani koko na ye nani papa na kofanda wapi mais siko comme on kibudi ndenge wana okutana na mwasi na France omoni kitoko landi oui c'est vrai que d'abord beauté extérieure contrarapé okutana na mwasi obali mais est-ce que oyebi background na ye awuti profil na ye za wapi nini koko na salaka nani est-ce que koko na salaka muyibi ya mbonga gouvernement te koko na ya teka bandaka batu te azaka ndoki te yoka ndengwa kibudi obali yango to so ba problème na bala biso bokomi c'est que bien papa fiston mobali ya tata mwasi na biso papa na bango na mama bakufaka bango nyoso mbale jour moko bakufaka ndenge nini wala ezali isote mais entre parenthèses pas tout fungola oyeba ay papa fiston bakufaka boyi papa ya mobali ya tata mwasi na biso na mama na bango bazalaka na grand frère na bango na petit frère bando bandeko quoi papa na bango akufaka atikelaka bango lupango vous comprendre to remonter siko filière to remettre dans lisolo ya ba parents ya mobali ya tata mwasi na bango yakufaki tangu papa na bango na mama bazalaka en vie bakufaka ndenge nini batikelaka bango lupango sikoyo papa ya mobali ya tata mwasi na biso abandé ko fala lupango wana na bana na ye est-ce que vous comprenez ba fala lupango wana na bana na ye o banda ku musupe za ki ba porte mususu wana siko leki na ye mususu abanda ofutela quelque part mais mbongo ba locataire babandé ko mbongo ba locataire bazo kabola yango katikati o za ki mabete sikoyo à l'époque leki ya mobali ya tata mwasi na biso abandé ko sepelate ya bana olinga lupango bimba wana ekoma ya ye ndeko na ye a bénéficié te mais qu'est-ce qui s'était passé tango ya kala ya nalobaka YouTube ozo za tango ya kala ndema solo to bimisaka heureusement que lisolo pour la kate oza lisolo ya 1990 90 lisolo pour la langote lisolo oyo ko bena we eteya to betaka yango kaka papa fiston est comme na fin du mois parce que na fin du mois ba locataire ba pesa mbongo et pas ya ba leko pesa mbongo et pas ya papa ya mobali ya tata mwasi na biso vous comprendre na to comme tata mwasi te tout ça na côté kuna na vous comprendre sikoyo tata mobali papa ya mobali ya tata mwasi na biso mwasi na balingaka pondu trop la Thompson jour ba na ko namba pondu ezaki fin du mois et coïncide que mobali déjà papa ya mobali ya tata mwasi na biso azoki akongole mbongo ba locataire siko leki na ye falaki ya azwa parti na ye ya mbongo boyebi tango akala
babandaki kolamba kaka na libanda boye wana towana komi na Kinshasa babandaki kolamba kaka na libanda otie bambabola à l'époque awalamba mbabola kotoyo mama wana bandaki kolamba pondu bazalaki na ndako nayebi te papa ngo azalaki wapi mais mama taki kolamba esaliki eleki na ye ntango aye akoti na lopango nzoka yaki na poison déjà atali boye moto alaki te paramega atie poison na pondu wana mpo na nini doki yaya na ye na mwasi na ye na bana bakufa bandeko mosusu babanga makambo tele basaka makasi mpona bapoison mpoka YouTube ezalaka te papa Fiston atiaka mpe poison ntango akomi wana awumelaki te yaya tozalaka prudent oza dilu na mutu moko ayepa na yo azoko wela okende pressé oui pressé la non air mais tant rappel à faut la confiance ne suit pas le contrôle pressé grand frère okende na okende njoka tata de la poison na pondu mais c'était mais ça pondu ngebe na toli habiter na oliate na pressé ba pesi mbongo na ye akei moi si pe koto ta pondu ebeli bana heureusement bakalaki classe tour ya tongo est-ce bon comprendre siko tongo pondu ebeli moi si azui pondu na Thompson babi Thompson na mbongo pena wana atie na mobali na mesa babandi kolia boye ba poison akazaka poison immédiate na umela te ba teno poison mbala moko yo otamboli moi ta atie pondu na fufu ya bien ba lena mobali na eta basi kolia boye kao mbala moko banda ba kufa kiwa soki ba 10 heures bana bakena classe tour à midi to atongo partout ba 12h 13 ba yo zongo na ndaku ba koti na ndaku bakuti mama na papa kao bakufi ba bengo ba voisin batala nini poison na tia poison et ba meko remonter filière ba mona yekeno ndeko na mtaboma kiye pona paso lupango bo comprendre donc wala sikoyo papa na mama ya mobali ya tata mosi na biso ndenge bakufaka yaya famille so de famille ba be déjà et remontera filière yango faut kotela ka mwana na obala na famille nini background na bango ezali nini siko na esibino ke papa Fiston tata mosi na biso abalaki mobali na ye wana o papa bango fa na poison na mama mais ya mobali ya tata mosi na biso azaki na balaki na ye mibali alors balaki na mibali wana bakolaki bakomaki ba Kadhafi bakomaki en tout cas ba Kadhafi ya ba grand Kadhafi ya kosakana te kona na toana komela Kinshasa na Kapanga ba bebe afeni Kapanga donc sope quartier Kapanga sope Kapanga na ebite mais les accès sont na Kabinda na lupango no bango wana ya Kapanga kotaka ba Kabinda kuna voilà siko tema ko ma Kadhafi talaka famille déjà famille o babonga pat na poison yo moi na éviter so batanga ki classe so batanga pe classe te on appelle sur précision te mais on ne peut pas condamner comme comme Kadhafi za batu oyo to benga ba Kadhafi batu bateka ba essence à l'époque ne est-ce si la Kadhafi on s'arrête rati lelo ba koma Kadhafi alors lupango wana ba comme ça ki ngolo la siège tellement na Kabinda wana donc la principale boye ba série oyo be ça c'est banaye ko bunga sakaka tout moi ça c'est au moins na shooter ba ça mobutu wana en tout cas o station ba oteka te mais ça les mati o mulongo banaye ko sala na ba station service wana so ba Kadhafi ba ko somba mo ba somba ba litre ba fanya ce ko nous parle ba ki principal côté à station le station kandika bango ba ça ce ko wana ba oteka ya ko sakana te et ba tu ba Kadhafi ba na ko oteka essence wana lupango ko la siège so avoteka pembeni na lupango na bango wana yo il faut foutre droit de bango ko so mbongo ya droit ya oteka donc ba ko ki très bien bango ba Kadhafi donc leki sikoyo ya mobali ya tata mwasi na biso moko ya zaki na lupemba ko sakana te ba na ko teka makasi pene ya ko sakana te sango na e kabona yi partout bande ko sa ndeni nini mutu akeso ba 5 litres na station o so ba bien mais soko ba kangi station ba oteka te bango bande ko sa so ba teka la 5 litres ba oteka 5 litres ba pe 4 litres ba yi ba na fula so mu pepe système ba na so na ite so système ni ba na so na mona au lieu de 5 litres ba otela 4 litres ye poko yebate ndengo wana mbongo sakana te bande ko teka très bien sango na bango e panzanaki partout sikoyo tellement triste côté qui ba compagnie ba série wana ya Mobutu ba balé ko contrôler pena ba compagnie ba bien auditeur dans ça la maté il y avait un monsieur ba préciser ça qui PDG ba na grade à l'icolo
na Zaire Sep à l'époque. Petro Congo, hein? À l'époque, Zaire Sep, hein? Sep Congo, hein? Sep Zaire, voilà. Oyo za machine kuna côté ya abattoir ya live, ouais ngoni. C'est ça qui Sep Zaire non? Ils ont ma firme nino essence one. Na ebiso zaki PDG à l'époque, ton directeur mort na ebité mais azaki mukonzi munene. Mukonzi munene Zaire Sep wana. Oyebi ke mukonzi wana kenda luka ye. Abi en tout cas ba biso teka kitoko en tout cas na proposition ko pesa yo. Nini proposition à côté na mutuka lobi non? Ndenge zali awa nazo pesa yo 4 fûts. 4 fûts, il y a 200 litres, il y a essence OTK. Na 4 fûts wana yo okoteka 2 ya yo, 2 ya biso. Ya vous comprendre? Donc vous continuez à Zaire Sep à pesier. Ya batu msusu malgré la mafia mais bande comme ça ko chance horoscope na bouchon ya kate. Na comprendre ko wanté. Kaka batu ba sala batu mabe, ba sala batu mabe, nde ba so ba chance ma casse de moi. C'est pas remarquer le quoi. Vous savez d'ailleurs constat on batu ba travailler la droiture, ba so la chance mingité. Mais batu oyo o comprendre mutu moko boye songolo, ye musala na komela batu, ye musala usala mabe mais ba cop ne la bango ondimate. C'est que bien. Il y a tout ça, j'aime. Tout ça, j'aime. Mon continué à Zaire Sep, à l'époque, a payé 4 filles à 200 litres. Et ça, combien va de calculer 200, 204 filles, ça dit 800 litres. Ya. 800 litres. À l'époque, on va leur dire combien jusqu'au 800 litres. Tant que 800 litres, c'est mon oyo. Na yibi yango na musala. Neto bisa parce que kubasadilanga kubadilanga nde balobaka na yibi yango anytime ekoko se répercuter mais avant se répercuter te kailanga mbongo na yebina recouvrir pour la zone sa mbongo ya l'état ba fi wana zaki destiné que de quelque part ya détourner ngo pour la Congo soki muta yibi muta munene ba changa comme un détournement soki biso a petit peu to yibi oh il est voleur yo so biso so ba voleur kaka bo combien c'est que bien voilà. Tant que personne le malheur ne vient jamais seul. Et ça dit que quelques jours après seulement, audit ya kate eye. Ya, ba msunde sala ba kilipena. Audit ye ba vérifier nengwana ba monike yenda sinya ki bongwana mokonzi wana. Donc ba sambisi aboy pe kondima ba katelier 5 ans de prison mokonzi wana. Boye pe mokonzi munene abalota mona kara Zaire Sep. Alors fana kwa Zaire Sep ba kamutu mais il a été un peu intelligent à l'époque. Asombra ma lupango na ina masina serua masina kuta bikonga bibo so mapela ba ezaki bana bien te abana bongsa ngo tango bakatele ndengo wana compagnie ya Zaire Sep à l'époque ba longo lié pe musala ba botole ba avantage ndako mutu kana so ba retirer ya binope o bofana ndako ba ndako ba bisala musala pension ndako apesio mutuka cela veut dire que yo bakabafuta ndako za na ngote transport za na ngote mais bombaka yaya somba penda ku ya yo moko te to pende bino kaka yaya ozana poste wana lelo ati poste wana ozana avantage pardon ofuta ndako te ofuta électricité te ofuta courant te lo moko te ozana mutuka ya compagnie essence ofele yo ko bomba tendeko yo mto talangai maramse comme ça ngana mukili tango bakangia bote ndengo wana mwasi na bana bake kovanda na lupango na bango oya mabe wana ya masina soki mapela soki on n'a pas précisé dikube mpepesili souffrance bandi azaki mutabandundu papango mutabandundu ndene maele te boye ndenge na ebité ayebika no na kozwa mbongo ya zwa mbongo mais un jour mbongo kimaka te ezaka ndengo wana siko garçon oyo leki ya mobali ya tata mwasi na biso apesi lisolo wana ateki ba essence wana tanga oyo ke bakangi mutu wana abi oh Dieu merci ateki akosakana te ateki abongisi kutu lupango na bango abongisi ndako mbongo akosakana te. Entre temps, tu as payé pour wana à la prison makala. Tant moi ça qui est là, directeur wana a ABC moi non.
kende na adresse intel na Kinshasa na Kapanga na Kabinda kuna so concert tala ko na mutu moko boye comme on a intel na pesa qui est ba fi nyos to concert qui prévu que deux filles à biso mais de ba kanga boye zwambo ngwana comme ça va survivre na bana tinga na robima mais ba survivre na bana na deux filles ya essence yo sali 5 ans kuna mais il y a quand même osunga. Alors oui, moi si wana te bakoma na mpiaka alumwa masina ayati na zona Kinshasa so pe la Kasavu so pa na Kasavu so pa ngwana kuna kutaka kabinde za bakabinda kuna so bakapanga makolo ayebo ebino boni akuti bana ntisipa boni papa tininga bakanga ya bino coopération osala ki yofo deux filles kuna yepe deux filles mwana mbalo papa Fiston abniya lobate na yedi makambo wana te oh mais mobile nanga binde mwana on a yedi makambo wana te ba l'époque pe téléphone za kimba mbili ngambila moi ça azongi sur la prison c'est mobile non type wana lobi ayedi makambo wana vite ça ya expliquer boy muta pesi so papa Fiston ngana mona mama wana nga ya boy bika batamboza za bazaki na mbongo via bien ba osika ba la classe de trucs so dikora be koi bana ba no souffrir ya okufa vie bongaka bobande on a se ya on a esa bino bino bolingaka ono mobala bien abana mobala bien mobala mbongo ya olebi mbongo asoki on nti linga obali mobali bino bale bosana ba pauvre excusez-moi le terme bobali ko luka mbongo ensemble pourtant boko na mbongo e ba souffrance mbongo desalaka yo kuti mbongo mbala ba bien na déjà kaso abo zo dépasser mbongo boya yote to lobika ka to lobaki te moi si on a beta ba tous au 4 tours masina makolo tikuna mobali wana komplika ye moi ça tika na ye papa Fiston ngana mona moi si yango ngana lela omoni moi si bana afane aso biselongi ya blé souffrance mais baboya ko aider akenda na ye 5 ans pe ko kakate 5 ans nini ekoki directeur wana ya Zaire Sep yaya abimi yaya ezala ba musuba tika makambu te yo kansaka mutapesa mbongo na ye obemela ye mwana olongola kongane na France au melambongo 3 ans yango atika osala Afrique du Sud ba pesa mbongo ma mutu France au melambongo osala Congo yo nga ganki otindika watu poto otindika watu Afrique du Sud ba pesa mbongo watu mela 5 ans yango 10 ans ça de 5 ans le kamwana bosa na yaya ba tu musuba bosa na kate balelo kusuba lelo nzala kolinga kate ozala na kila ya batu maboko na yo kolinga kate bala tsako misapi balobaka balo ba no mabe wana mbakuta ona ngote yebela vision yaya partager émission kabola émission tindela ba toso basaka bagangi obela watu mbongo bagangiste tindela bango émission tala émission kitoko ya ngoto otokuta la biso na bino to vandi to so beta masolo oyo wapi ekosunga biso ta vie na saka bino programme oyo radio lokole télévision radio lokole masolo ezalaka soki mutu akoti awa na suka il faut simba quelque chose te bato msuba na rapport mbele mbongo atali bo abi nzamba limbisa yo atiki na ye wana nzambe misusu batika kate ya 5 ans ekoki papa ataka bina prison bakupona mpiaka abimika lelo lobi na ngomba la moko ye wana to na Kinshasa landi bango akuta tipo wana komaki na mbongo donc tala fond ya 800 litres ata yo moko fond ya 800 litres akomaki na mbongo très bien mutuka donc pas trop ba chéri kuto robate ba chéri donc abalaki moi simba chéri ba suma ba chéri donc bien osakataki mama na fond tala ko pandingo azwaki soka so na kopo wana apesa ka mbongo avant peut-être ba yamba kanga mukonzi wana te et puis ça allait continuer ndingwa ba te beto e ba vivra na makopa ndingwa te bon eza mabe mais soki mutasali kopo na ye biso pekisa ka te te akaka te expliquera soki moni mabe tikso mabe te yokaka papa na bina prison lelo lobby na boka za na mon frère comment est-ce que ngazaki na prison na ça coopération na trasta kiyo na bana trasta no en anglais contraste en français c'est quoi na la confiance na yo voilà mais tu m'as fait ça bakangi ngai na na musala ngai bien na ndako ba mutuka mais en voulant trop gagner on perd le tout et ça là que erreur mais ça coopération so simbaka et non ça la ngana yo mais bakangi ngai latini mos na ngai osali ba aventure pour na nini ndengwana oboni boyeko okanti nini na zolo ko na ote opesa ngelo kote ki yanke osala nga pelo kote o eleka 5 eleka osala preuve opesa nga ba fina yo osala preuve wana
soko sakani okozonga makala siko uti oyebi ngai oh yaya tosala coopération na pesa mbongo ekomi na oyebi ngai tango bandeko na bureau na ngo ale ko chef patron siko ekomi oyebi ngai tipo wana kei lobi na ngo so aye même chose akei lobi ana essayer yaka lobi osa quelque chose aye 2-3 fois 4e fois ye abandi ko binisa ye papa wana bazaki ancien directeur so pe PDG so pe na akaki mukonzi munene na CRCEP akaki mukonzi munene na CRCEP basari bo yinda ka ba sa bo diti be ba olongla ba ba longwa ba commissaire des ordres ba bourgmestre ba te bere ba lungwa ya ko yara libabi wana ba yimso za accompagner l'état il faut ça makasi soit prière makasi monsieur batika ba prière ko bisimisa po on ne sait pas ba tentation tala ande ba kanga ba maleta pa marabu ozoli ambonga l'état kitoko taka ko ba ngai za buzoba te c'est que bien ayebisi suka boy papa Nampo na mbongo na ngai moko. Oui, malgré ça mbongo muyibi, mais mbongo na n'est-ce pas coopération na to bani. Coopération na ite. Abageza ya muyibi. To lubani coopération na n'est-ce pas. Na ko ya susu awate. Na ko ya susu awate. Ngala koti prison, ba na nga ba souffrir, oli ata ba zo mutoki wana me yo le yango nyonso tu. Awa ngala ko ya sute me yo okoyeba. Avant kende, papa fiston, a Lucas sikoyo mobali sikoyo ya tata mo stabiso o azaki ya Kadhafi yango wana. Ayebisi yem sale kina yo apesa nga mbongo nanga na 5e mbongo 4 fite apesa nga mbongo ya 2 fikaka donc mbongo ya 400 litres soko ezate safa ora na sala ngote na perte sala oyo sala safa ngana kei ngai na kei na ngai na zongi mboka na bana ngatuke souffrir mais yo okoluka ngai papa fisto papa wana ya Zaire Sep à l'époque azwa mwasi na ina bana bazonga mboka na bandundu tango azongi mboka na bandundu yaya na yebisi yo bato musu batika makambo te na visala ka attention nani okopere na ye mutu musu komela mbongo apesa mbongo omela mwana na poto na Afrique du Sud na Angola omela ye liboso ya mibalo omela ya tika omela bakuso omela bato omela tika bino bato omela bato mbongo yaya tindela bato omela bato mbongo bisolo oyo akotika misu batika kate yo bana ngotela nga wana combien de personnes oyo mela mbongo maman batata femme seule na France na Belgique na Suède na Wap na Europe na Afrique du Sud apesi yo mbongo $3,000 $4,000 $5,000 yela nga jeune fille na ngai ozui olembongo jeune fille paliate okoma kokima mususu kutu talaka ozaka pe na poto to na Afrique du Sud jeune fille na gisasa ya 17 18 19 20 Keo Jika, yo de Jubek, o maye. Okozwa, ole mbongo, ole na jeune fille, ole bakamne so tout pote ngope akendate. Musu bakoma Afrique du Sud na zemi. Pasi. Bana lisolo o partage ndeko. Tango akomi mboka soko akendaki wapi, laisse pas mutabandundu. To yepesi akendaki te. 2 semaines eleki. 3e semaine. Mwana mbali wana Kadhafi ay papa fiston leki ya mobali ya tata mwasi na biso abandi kokonda oh ozokone yaya okomona mtalai munene maladi te okonda dans le vide otanini ona comprendre te akomi faible c'est mta okomba akonda koma ka faible ba ke hôpital boy bazomona maladi te kaka lezalaka bazomona maladi te azokonda ba ke hôpital maladi demona te allez diku malade de mie bele awadi ko batofina na sexe mibali batofina bani ko maye doki partout pa manengo nzoto tala nzoto mutu bana bayimisa tofina yaya malade ezali ba malade yali yango na esa chaque fois yaya salaka makambu na yo na honnêteté salaka makambu na honnêteté siko likambu ya boyi soki ata mutu abwakelo maladi oza innocent nzamba kobundela yo ata totima bongo na se baifate betami nzamba kobundela yo mais yo pena boyi osalaki mabe oui c'est vrai au bénéficier kutu 5 ans tu pouvais dire en tout cas au compatir d'abord à côté prison surtout on et puis au pesa ka ata ndambu ata ba 105 ans parce que il a déjà commencé à souffrir voilà souffrir au boyi ko pesa gangster wana ba nkusu batofina
na nzoto baluki esimbite suke za nini oh pasteur regarde baké l'église kuna prier batali babi na nentel mutu moko apesa ka soki 800 tout de ka les rapports nzamba pas lobaga apesa ki yo 800 litres sans sauter kaboyo kotaka prison koso mosno yaka mosno yaka pa na yo obetaka ba tour ye boka bimia ye obetaka ba tour esaka ngana kei me bo luka ngai oyo ko ya bitali bino ye mutu asali yo boye ye mutu asali yo boye bon nzamba na bakafise bayebisi mwende ozali wana mutu wana kenaka mboka na bango bandundu asi aboma yo ndo oza okufa deja okufa ozokufa malembe siko bazwa molimo na yo no okufa batia yango na kati ya elephant na kati ya nzoko yaya molimo na ye batia yango na kati ya nzoko wana tambola baleki bie ona banzoko batu balaka na zamba ndingwa donc ye molimo na ye ezaka na kati ya nzoko Juga chasseur okende abomi nzoko wana ipe koto kao. Taraka molimo no batona kata nzoko ye koto asilaka na ye asilaka akotandako eseno lukande ko wana pona peut-être akozo sa motema ope mbongo na ye okobika okoluka ye wapi okoluka ye wapi ye balongone de na Zaire sep marambutu okoluka ye wapi baluka monate papa fiston leki ya mobali ya tata mwasi na biso wana akufaki après des semaines akufaki ebembe na ye bato abemoni akufi na buzoba bayebisa kiene baboma ye yaya on peut pas ignorer les diables existent. Alors, bisoba na nzambe, tu registres na diable pour la prière. Pour la prière. Bino batu bomela kabilo ya batu, salaka attention, salaka angele. Batu nyoso tutene ba mela kabilo na bango. Muso ko sale mabe atiki na ye, muso batika kate. Lokola papa wala mutu bandundu. Aboy kotika, abula ki mo continuer na Zaire sep. A risquer et se répercuter bakangiye oli ata bénéfice na mbongo alepe le côté à perdre mbongo na musana surtout azongi bandundu ba fina ye bakobaki bandumba pona yo ya ta yemo ko ko mawate yo pela mutapeshe mbongo na yo mwa na poto ole yango apeshe mbongo o mama ane na fake ole yango ba peshe mbongo o ba ona ngola ole yango ya na ye batu susu ko doki ba pesa mbongo fami mobimba papa daki na lupangu Alaina lupangu, ateki lupangu, apesi tindikia mbongo, papa, bala 4, ami mabongo na Afrique du Sud. Ba le mbongo sila to, mususu na yebi, ba teka lupangu ya. Ba pesi tindikia mbongo, ami mabongo na États-Unis. A partir de Congo. Obo États-Unis. Azu mbongo nyonso, tout sope $40,000, sope combien, ba pesa ye. Oh non, pour voyager facile, il faut dans l'Afrique du Sud. Ah, même en Afrique du Sud, il y a un bango. Ya. Naïba ne kuba kufa en Afrique du Sud awa des stations d'aki États-Unis. Yom to menanga batumbongo. Okomi ya tindela batindikere. Papa Pablo Mutete la okomi papa Pablo Mutete la yeba mela mo ale mbongo. Petite sœur on est ensemble to kuta na Cape Town. Okomi c'est que bien. Mbote na yo. Te yongandu chilamwina. Mutalonga chômage na Cape Town na Mada City congolais oya pesa ka ba congolais nyonso pesa 65% misana na Cape Town combien te yonga de protection mutaso organiser fête ya soirée lipanda indépendance à bimbala oyo Afrique du Sud mobimba ya to sepa na Cape Town na Mada City na Pérou bo combien c'est que bien pour ça on a besoin sur les 30 oyo na kozala kuna na Pérou bana Cape Town na sokoya oyo tout alinga mona na radio le coller live to kutela bongo na Cape Town Nazoro yaka la minute fête à les 30 to kozana to fêter indépendance lipanda ensemble la bino grâce à Théo Muteba Chilamwina na Trésor Massa loboko ya Durban ya mama Kaniki pombo kana mboka ya bakonzi ngo komi c'est que bien tala ndenge ndeko wana kufaki yango wana to suki na biso awa merci na sponsor officiel la chaîne oyo Mama Charlotte Kaputu la dame de fer mama o atali ko bunda azoko taba moyen G pour un programme Oyo Radio Le Collet, ça la makaboye, c'est Mama Charlotte Kaputu. Yope, so qui nzamba touché motema na yo, o lingi programme Oyo continue. Ya, c'est maka eri yango yo.
Papa Fiston ba micro zali awa, ba micro professionnel zali awa, ba caméra zali awa, to contribuer pour la radio locale pour la programme OK Liboso et ça la bienvenue. Ozala besoin publicité na le canal radio locale. Promotion, il y a n'importe quoi oh y a bien et le canal radio locale. Benga biso to en contact na service commercial, ba solo la kaka ya. Au combien ce que bien de comment ben pas fiston comment ils sont en Angola oyo ba lever qui o ba chinois ba lever ba ba vient d'acheter on ya to ko betale solo wana na poko lelo to lobi mais lelo na poko ba ndeko boss na te so na deuxième partie à live ya de la kuluna lobi to la li retard biso na bilo na tono na ba kuluna to kata ki yango première partie to ko contenir lelo 2 heures de temps de susu boye ba susu abimaki pa mwana ntsembite ta ba bengana mwana ntsembite na prison yé pas bimaki mais molimo kuluna za molimo ndeko e bendi sous singawana azongela ki kuluna azongela sous prison bugoye ba kima sous na prison ndenge nini là on a poko na 20h30 20h15 pardon koza ngate déjà à 20h15 heure de Paris na heure de transport 20h15 to bandi témoignage ya ndeko na bisu ya kuluna wana boza ngate merci na mama Rina Umbi Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Bon, combien? C'est que bien. Maman Rina Umbi, on est ensemble. Voilà. Bon, s'abonner à la chaîne Oyo, Radio Locale TV. Bon, partager mission. Peut-être mission Oyo Sungiyote, et Kosunga de Komoko Songolo, et Sikamoko Pakala. Tous s'abonner, peu bandeko. Na deuxième chaîne Nabiso, Radio Locale TV 2. Sur na YouTube, au beti Radio Locale TV 2 et comme yo Radio Locale Masoro. Yango wana osabo yaya. To s'abonner pe kuna ko na Radio Locale TV 2. Ba s'abonner na kaka o. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, bazami balé, moi si na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées.
Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer. Tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.